Oh non, la version, il y a les vieux jazz par relation. Bon, vieux jazz, Adam Mukolo. Il y a un solo, à cause de ça soigné. Mais il y a vérité. Pour les. Ah. Et bangi si vieux beaucoup, car la tête de mona, à Sansei et Fungami, vieux beaucoup là qui dit. A bengi 4 personnes. A bengi Bendo, a bengi Ngai, a bengi Rama, a bengi Christian Nzenze. Donc, ancien au banda nouvelle écriture. Ba alpa banani tout kuna ba Christian le makuna mupanzia. Ba comme dans la 565 c'était na Osho. Le roi est dans Milouz presque collège noble les salaki. OK. La salaki test na ngawana. Na ipataki benza kofi donc sepela ki na makasi. OK ndanza mona toma loko fo ba test ngwana. Oui ngana kota ka voyer ya après me ko longwa to longwa mukolo moko. Parce que lenga na siliki na bi muto vieux a bienté ngalo ngwe na ngalo. Mais vieux beaucoup à coca qui en côté à l'éla qui m'a mis ce bima qui est. Ngasiko le reba misa m'a mis ce salaire nga passe. Wa ka kuna na Nairobi. A tout nga ipompo siko yo lobin. Ma bendo akenda ko kese mo côté ti lelo ayo ke poto kaka awa ndenge fali a memi. Jour to beta zenit na kese kofi ayakati. Ayaki ti na loge benza bo. Pour que ça azali na nganzi na ye. Ayi na ba colère na ye ba makambo mo leka ya kala déjà. OK. Ah. Siko ayeme moi mayo abeti ba zenita na Olympia biso to omona abengisa ngati siko comme na tout na ngai aya osani siko nini sala ki o quitter quartier la terre mais na quitter bande touche les kitro yo sepeli na ngozunga siko fandi sanga na tala kabino ngana komi téléspectateur na fandi ka liboso télévision na tala ka non constater que ba musicien belé balungwa quartier la terre ba o déclarer quand même eloko yo chez Kofi Olomide qui to vanda to sabuloté. Donc, il faut vendre un bongo. Je la grand joueur le goal en aïe. OK. On a bête à bopé misa netiga bon. Bon ça pega bon. La carte bisa sili ka yo. Ya kala bala balu ba ki to ki bala piqué. Yo ça qui to kité yo. Yonde o. Avec sa bendo. OK. Yonde o BBC baleki na mutema yo. Bolo mwemba mobendo sona abi d'ailleurs toute nouvelle écriture wana ngant et la combo na ngai toke na nouvelle écriture na biso wana nda sala mabe na sala mabe mais bino bo conseiller qui était pourquoi ya yo yebi mutu wana te est-ce que votre nyoso ka conseil a teti ya yebi nyoso professeur qui connaît tout le beleni tamboye ko boke na nouvelle écriture boko type studio jusqu'à ce que papa Mbaya au boto la bino guitare. Au boto la rama guitare. Yo andoki, il m'a solo wana. J'ai beaucoup de aïbia que moto. Parce que mais on a mututo aïe bien go. Mututo aïe bien que ben doit sala sécurité en Afrique du Sud. Mututo aïe bien go. J'ai un bon batteur. Ben doit aller au la papa Wemba na hôtel. Basolo a commis au papa ngana keipo fona kende boulot. J'ai beaucoup de bêtises car. Alors bisou papa si la yoki boulot en ligne pour bien beaucoup le reste avec ça sécurité abi ay boulot en ligne y a boulot na yo. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Hello la team, vous allez bien, j'espère, moi ça va bien par la grâce du Très-Haut. Je suis Jenny Massonka, pour ceux qui ne me connaissent pas, Lelo na Libino Bamasolo qui toko toujours na chaîne na bino mesana comme la bino ba célébrité musicale Congo Mokili Télévision. Voilà, aujourd'hui je suis avec l'un des anciens de Viva la musique de Papa Wemba. Son nom c'est Pompom Miyake. Oui, bien ça dans un plateau.
ce qui m'envoie bien et un plateau. Aujourd'hui, je vais bien parler avec lui. On va parler de Viva la musique, on va parler des Bana Viva. Pourquoi pas d'autres actualités musicales. Restez branchés car il y a des bonnes choses. La vraie version de l'histoire de Lobozoa, vraie version de l'histoire sur ces plateaux. Pompom Yaki, bonjour. Bonjour Jenny Mansaka. Bonne santé. Santé va bien. On va dire au Sega déjà avant. On va dire au Sega déjà avant. On va dire au Sega pour les yo et moi et la rama bé. C'est ma question là yote. Ma question là yo et Tumbola ranga. Et Tumbola quoi? Ben oui. Ah Lelo c'est préparé parce que Tumbolo makasi hein. Dans après. Voilà. La botama mobali la kufa mobali. C'est très bien comme ça. Ouais. Bonne santé pour la sentir vraiment en forme. Santé ça bien, en forme. En forme. Ah, yango aussi bon là. Voilà, gloire à Dieu. Ndengeni santé à Bana Viva. Bana Viva est toujours très bien. Toujours continuer musala malgré bandoki, bato esprit mabe, baloka ki studio ezikaki. Yo mona bandoki partout na ngwa loki studio. O leki ayesuti. Na mona bango mena otanga bakomola bango ate. Mais tanga bango biso peto ye. Déjà si nous allons finir bango. OK. Le mouvement doit continuer bien chaque mercredi, tous en a une des trois. On va la répétition à 17h jusqu'à 21h30. C'est un peu ça. OK. Mais jusque-là, depuis Bouloba qui est Bobimisa, album, studio ici là qui mais tout à l'heure, tout à l'heure, ok. Studio et Zika qui te reprendre. Pour reprendre? Ah, bien à sûr. Zéro. À zéro quoi. Ah, mais Banda ma programmation. Un général, on a gagné tout est ma coffee, mais Nathalie a pire vieux. La limbissier. Comment on va bomba bilogo ne sera dans studio Zika na ba pareil nion c'est où t'as États-Unis nion c'est Zika. Mais studio ni on a pas tout qui ça moi studio monte Ziki na Kinshasa. Eh biso linga ke bimate menga loko na zaka muta songi la bimisian. To linga ba tuba yebate. Ah ouais. Je te jure on a constaté. Non c'est vrai. Ba linga na ngabe ba ya ka olobango. OK. Pour bango ba linga to bimisana en vérité siko te to sala nano. OK. Ouais. Mais comme il en peut presque à la fin. Mais ça public ni puisque ba mélomane ba oser la. Ba zela kaka. Et bon biloko ba zolamba mama lambi biloko nzungbe kwei. Ba sombi biloko musuba lamba. Siko mama sani oye kwei kanye ba zongu sabolia. Ba zela kaka. OK. Mais bosa bino toujours bon moko. Bon moko muta bouger ça te. Ah OK, c'est bien. Mais il y a Jean Paul Kadé. Oso kanate poanya kenabi. Tout ça kana yeta kende. Pour tout le monde mikolo yo poko mike ngande président. Yem qui président ya songi simane. Eza bongo, eza orchestre ya mutu moko te. OK. Eza orchestre ya leadership te. Eza orchestre ya batu bosangani bosali yango. Mais la minute yo ngande nazo konza. Mais l'ingité que l'on va qui est la télé. Mission s'auto-proclamée présidente. C'est ma vote qui rappelle. Ah OK. Ouais, ma vote qui. OK, donc vous continuez quand la logique en moi. Ouais. Ah OK. Mais hello moko parti le prince de mon local. Il fallait aya orchestre, aya quitter parce qu'il y a na bendo qui nda moins bien mais bendo za la sous orchestre était. Après de la structure. Abukanaki. Oui. Abukanaki siko ya bandi kotambola. OK, muki akozonga na yazana ye. Pache Kwazali. Ah, vous confirmez qu'Azali est-ce que moi confirme? Mais Luka ina matonge utu na yeti. Yo zo tianga tembe, siko na lobani. Yendenga lobaki ke pour y aya il faut donc après ça qui peut moi ligne de conduite na ya. Wala nyoso zalega pona bendo. Ya yebi bendo bien. OK. Mutu lokola ngai, mutu lokola Pacheko. To bandi na bendo to bandi nouvelle écriture. Donc jamais to go bunga ye. Bato ba yebi ete o ba yesima, ba yebi ete biso to yebi bien. OK. Il y a un petit pour éviter qui n'a. Ah ouais, pour éviter le problème. Ah OK. Ah OK, tout c'est pelo mona et tout c'est pelo mona et. Mona e, Luka ya sana bouquet na matonge. Non, il est aux ala déjà dit. Ah, non abo sala déjà bon tout na ngamba Pacheko sunde. Non mais faut na tout non pour un des présidents la minute yo président oui. Nga na yebi ka sala kaka mais faut reprendre bientôt. OK. Ah, c'est bien alors sans plus tarder toko tapia na katama solo na biso. Mais na yo kaka elo mo boye compliqué kanga moi mukie. Osawara clip na gâteau Bivins
to aux arrêtés dans orchestre et gâteau Big Vince. Rencontre na gâteau et ça m'a amené. C'était comment? Nazala jamais musicien à gâteau Big Vince. Ok. Gâteau a découvert quand on est dans un concert. Alors on a comme ça la chanson moko. Alinga qui voit papa Wemba dans la Kati. Voit Carlito dans la Kati. Ok. Voit Kester, voit Reddy. Na place ya papa Wemba a bengi sakanga. To Wemba l'album, mon dernier album, avant qu'il ne vende dans les États-Unis. On a une des chansons dans la chanson, mon côté, c'est un peu ensemble, mais on a fait un solo vocal dans la chanson. Ah, yo joua Carole à voix Papa Wemba. Ah ouais. Ah ok. Yo voix Papa Wemba wana o joua voix né. Yebi ça na kokota na on vivre la musique et dérangeate. Neni yo koki ko incarner voix ya leader. Papa zala qui complexité. Ok. Papa zala qui ato yemba ka danger à rozoya ko bangati. Toi yebaki ami yebaki o yaza. Voilà qui grand. Papa Wemba. Vraiment. Yo kono kilo kombo wana te. Les kouyaka. Il y a bangagité au contraire écoute linga makasi. Mais leader musuta musu a oboya. Au calé moi complexe. Au calé ko. Ok, mais côté on a payé comme gâteau on a se demande est-ce que vous allez tu as la mission a été. La mission a été pour accompagner Kaika. Ah ok. Mais linga mingi, on a arrivé à pire vient en Gaï. Ah ok. Mais avant il y a Papa Wemba. Au cas na quartier latin et ça la mandeni na quartier latin. Au bar écrita kayo, kotaka o yemba. Master Moko Bivin Srapa. O abwaka. Bivin Srapa solido danguba. Dudaye do mbume kweyawa. Mama mutuka mwenye kanga mwana lembati. Yenda yi omonanga. Abisinga to na besoin de ténoriste, babi atikali na poto. Boye boye, mais pour ça Eric tout wana. Tu mais il faut ténoriste msoza la banine. OK. Ndé tu aki ko kende. Les wana kutu ba comme dans la 565 c'était na Osho. Les wana daki na Milouz place collège noble salaki. OK. La salaki test na ngawana. Na ipataki benza kofi donc asepelaki na ngama makasi. Wana ba nini? Wana ba 94 si je me trompe pas. OK, OK. Bah 94. 93 94. 94 pas 93. Voilà ba uti ko sala magie ba yé. OK. Ngala ke. OK. Oui, pâté ko fiolo midal elio tout ça. Danger. Yaki danger. Mais nini yo kate Thomas Loko fabeta li solo moko na ba Facebook bani na lobango. C'est parce que bokenda nzama na Thomas Loko faut ba tester ngwana. Oui, ngala kota ka voyer, ya après me ko longwa to longwa mukolo moko. Parce que lenga na siliki na bi muto vieux a bienté ngalo ngwena Thomas Loko fait pas lobi bon ndenge yo longwe masana nga bela longo. Wana Thomas Loko faisait déjà musicien chrétien to nana komi ate wana to beta les profane. OK. Mais ce qu'on dit c'est ça qui via Cepelina yo a recruté au peu après au Kolongo. Ça là déjà combien de temps avant Longwa? Ça là qui à peu près une année et 2 mois Ah, c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Yemba qui paye au tapé ba. Na yemba album avait 12 ans au monaka. Nga disque na yemba te. Mais na tchaba idée belé ba makambo belé. Ah. O tchebe ba idée non mo yembi na album te. Ah ouais, mais ba to kota ba feature ba Samu Chintu. OK. Mutazaki pronga eza Suzuki. Oui, wana ba fali na ba ete. Mutazaki pronga eza Suzuki, Modogo. Na allez, wana ba soleil ba fali ku tunona ta soloté. OK. Nanu ba ye quartier la tête. Ah d'accord. Ouais. Ce qu'on dit c'est là qui au quitter quartier latin. Mais na quitter bande de toucher les qui trop yo sepeli na ngozunga ce qu'on va dire ça na tala rabino. Ngana komi téléspectateur na vandika liboso télévision na talaka. Non, constaté que les musiciens belé balungwa quartier latin ba déclaré quand même eloko yo chez Kofi Olomide qui to vanda to sabouloté. Donc yo pour vanda ka bongo. Ba bongo bandeko moko moso rota la grand joueur le gola ngai. OK. Olena beta bo pe misanga netika bon. Bon ça pega bon. Ah OK. Mais na fait 12 ans ngaka memanga poto. Bah baleli mais biso na kuto kenda te parce que les on a zo memanga Willy Bula na Suzuki hein. On est dans la première voyage à Samu Chintu na ba Modogo. OK. Allez bah biso na kuto mbali boso to kuto kenda c'est là nous c'est là. Yepé le wa bomba répéter mo. Bah voilà ba feature. Balingota. Je dis yo moi que il faut c'est là. Ah bien bon c'est là ton nom.
Des saligués, oui, bendana. Bendana. Thomas le faut pas bendana. Bendana. On est même marié qui est comme un chrétien. Ouais. Eh, donc 12 les caca. Trop de 12. Franchement, nous la Congo, il y a une réalité dans voilà. Après la mort de Papa Wemba, quelques temps après tout ça la émission, au loba qui au tikala na banzem bono mususu na vie voilà oui bimate. Na quatre album te mais ça qui déjà salami mais to compte dans studio te Papa Koufi. Ok. Wana eza signé Papa ye moko to eza banzem bona bino moko. Il dit quelqu'un veut boyer na biso. Mais to sala ki ngona nuté. Ok. Et là qui na programme to sala ngo. Ah, c'est que tous on a compte à bana viva ou comment? Robeta mako. Et bien bimate pani. Et ça yangati. Ah ok. Ah c'est bien alors. Et bon on a album Elle apporte au Tchakanzembo. Si. On a des chansons, on a Kusi Kusa, on a Mwese ya Tongo. Ok. Mais Mwese ya Tongo. Mwese ya Tongo. J'ai moi là où tu viens dans la jibin puis dans les langues mabe. Ok. Tout ka luji sege ba les langues zembo ana fort. Ah, c'est qui est mystique hein. Pour ils arrêter la clip, la clip et ça la maraté. Ok, ah c'est pour cela que au Canada est-ce que tu causes au moins extrait dans Mwese ya Tongo. Nous sommes là mamba yemba wa. Non. Et bon aboya. Ton ayanga niango. C'est ça. Est-ce que lina yo? La kalandambo ya Mwese rebela mie. Na komisio mingi epai ya bato. Kitoko ya yo endimi na nzoto na yo. Surtout compilance na yo. Oyo ya maneka. Yango nde nakufelaka. Ok. On a continué. Non, ça va quand même. Moi c'est à Tongo. Mais pourquoi moi c'est à Tongo? Moi c'est à Tongo. Moi ni moi bimara na Tongo. Ah ok. Couleur moko ezalaka nango wana. Je vois. Yango. Ah, soleil du matin. Beauté, ouais. Ok. Logo na yoti. Bon, merci. Zembo ngolingo yembela kona. Bon, Zembo tochaki kombo ya mutute. Titre yango ya ki Belami. Ok. Belami. Ok. Mais so nazaki na l'époque na yana so banzembo na. Chacun ezali kosala na motema nanga. Yo lobi nalingaka yo te. Ndeko mwasi olingi nasala nini. Po yo yeba nalingaka yo koleka. Na bongola maina mopepe. Po yo ndimanga. Et pourtant, bato bamelaka lisusu maite. Ok. Yawana mwesi ato. Oyembi. Somo. Comment miyaki na olinga ou éclaircir biso lisolo ya voyage ya Éthiopie puisque ezala na kati ya ezana masolo mo na kati wana o ba comprendre bien te qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait tant beaucoup mais na Éthiopie na flato beaucoup melaki bovadi flatité wana ezalaki ba grand hôtel wana ezalaki Sheraton ya ba américain. Ok. Olie ba chabiso ata ndenge za na chambre mo mais ezalaki pena mutu na chambre na ye. Ok. Na Éthiopie wana e kosalaki Papa Wemba a organisé réunion. A organisé quitté to beti ba concert vidé. Photo zonga donc to longwa na Éthiopie ba 2h du matin. Ba ke na biso na aéroport to zui avion to kiti Nairobi. Ok. Na Nairobi to sali 2 jours après to yoko yaki. Ok. Pour vol ya biso direct que ça quitté na moment. Ok, si on a kati réunion na et sali ke vie aya solo lina bino atal sibino ba réalité ya voyage ndenge et lekela ki epesi boye. Rien à voir. Au pe sa vraie version. Ouais. Ah ya ki ndenge ni. To bandi ko réclamer mais to zonga lelo to kende déjà ba lobby na ba déjà. Baka mambongo ya nde. Lambe abiote via a pe sa mbongo. Maintenant, on a changé, on a qui na franc congolais, na foot à bin. Donc, on a besoin de son maman souvenir Éthiopie et ça. Ok. Ils ont déclaré habité, tout excès nuit. Tout petit voyage à l'ouest, 6 pays à Ouest Afrique. Au Salaki, Gabon, Cameroun, Togo, Bénin, Ghana, pour ceux qui sont na Burkina Faso.
Tu as construit ça dans la Bénin. J'ai beaucoup l'expliqué, biso. Producteur Mobo, à travers mon bal, il y a Betty Massiki, il y a question. Oh, à question, voyager à la qui est à Kimi Nambon, à Pessimbo. Oh, il y a Bimi Simbo, on a Emoko, à Pessabiso. Bah, faut là, oh, comme on a l'aéroport en Gili, au Vieux Express, c'est Tigo, on a parlé donc, de Tigali Gamba. Mais voyage, je suis 1 mois et demi. Toméli en gros, supporté. Mais en réalité, la voix Joana et Zaka Bongo, Zaka qui vient à Zouaka Bongo déjà avant pas producteur Wana. Qu'est-ce que Zaka déjà Bongo? Oui. En fait, à Zouaka, une grande partie, à Zouaka, 75%, et 25%. Bah, il faut annuler concert. Et ça, c'est que vous vendez, bah, annuler qui est belé. En fait, bah, il faut reporter concert. Et ça, c'est que vous les belé. D'abord, tu as na Benete. Tu as na Gabon la libre. Non, la version, il y a les vieux gestes par relation. Bon, vieux gestes, Adam Mukolo. Il y a un solo te, à cause de soigner. Mais il y a vérité. Pour les. Ah. Vas-y, mon vieux. Quand il y a un entourage, il y a papa de bébé, il y a un entourage qui Ok. Vieux beaucoup de gens qui te voient une pendant que Sarabi. L'entourage te voit dans la bango, pendant biso, photo yebelaka. Gala perda bino na buzoba. Vous comprenez, la manière que les lango a changé dans la dernière minute, mais liwe memi. Concert, ba reportage qui a ngote to kenda ki penza to beti. OK. To beti to silisi kozonga mikakatano. To yoko kata Brazzaville. Brazzaville to que to beti concert ya nini moko ba téléphonique ba l'air wana soki ba Celtel lo manda. OK. To beti concert ndenge moko ombo to yo so kinto bien comme habitude. Concert ya Éthiopie na boya ki yango kutu. Oboyo kini. Ba yeko lukanga ti na palais. Oui na boya ki yango. Orchestre bateau boyo beta concert. Oh mais ça zoto nangati. Ah bon musicien na orchestre bateau ça libère orchestre ba loi. Kanda esi matina boyi eza lokola muto lobi na na lombwe. Oui de mo vieux beaucoup alobaki na maître d'école alobiki soki domestique azoto sal sous patron te seka lingi na esusu musala te. Vous comprenez? Biso dagi na respect toujours na papa Wemba pour ta père na biso mais na musala en tout cas tozalaki déjà dessus. OK. Ah donc na boyaki colonel Jagera bondelinga na yo kende voyage en liberté à kendate bis etelemi na le kana va na 6e limité bis etelemi abimi tia yewa na bia abisi ve Jagera bien en tout cas moi je suis entre le marteau et l'enclume moi je ne bouge pas. Oh à kendate Pacheco arata voyage wana na niveau aéroport soki passeport na bunga ki biloko moko ya ndengwana ndeto ya kokele tokei bendo so wana la première voyage à Pocadero na Viva. OK. Donc dernier voyage na biso to longwa na Viva, premier voyage à Poca. OK. Al Pacino azalaki nani Christian Lema. Siko le lambi ya bengi papa ba la téléphone na ebisi abi awa ba monsieur batomboki ba lo ba osoki tozongi kina en tout cas ba quitter orchestre. Muto bandel boso ko tomboka eza bendo son. Ko tomboka te biso losola ki biso nyoso. Bosoli na viet. Vie atiki bino yake na chambre. Tant vient se déplacer de bendo atikali oso. Manengwa na te yo kali solo te bo oculaire ye yonga veje tazala kite. OK. L'air lambi ya bengi papa ba la chambre na la téléphone. Ayebisi yeke ba mission ba sepelite de ba ville arte. Et bangi si vie beaucoup car la tête mona ascenseur efungami. Vie beaucoup la kiti. A bengi ka 4 personnes. A bengi bendo, a bengi ngai, a bengi rama, a bengi Christian Nzenze. Donc ba ancien au ba banda nouvelle écriture. Ba alpa banani tout kuna ba Christian Lema kuna mupanzia. Biso lo benda ina e to ke to vandi. Abadi ko poser biso ba question. Biso va te expliquer to bombeli était. Si go pona papa Wemba, amona ke bendo nde a intoxiqué biso. Oui, parce que yende mutabande ko lo baliboso non, ya batute ya lobaki na ibongo te. Ngande témoin oculaire binga bomba raté. Parce que bo sangana ki bobini biso to lo ngwa biso yo Christian Nzenze. Ya biso 4 wana. Na Ramazan. Biso 4 wana. Mais boule utara pa mutu moko. Non, mutuku to a fachaki bakasi mais tellement lo baraté.
bataille tes rama. OK. Rama nda tombo rabi mais ce que viens à comprendre tout toni. Biso za ba responsable. Neti ngesi na bali za na mwana na mwasi na ndako. Banda ko ba mbonga mikebo na ko futa ngote na ko na ba rire ya ba 4 mois. Tu comprends? Neto vandaki to lingi boule. Solongwe. OK. Mais vieux beaucoup à coca qui angote à lela qui m'a mis ce bima qui ngas ko lera ba misa m'a mis ce sala nga passe wa ka kuna na Nairobi atuni ngai pompo siko yo lobi ngabi papa tant mususu bango bazolo ba clarté na lobele na ndimbole le talande to travail talande to zali obiso biso za bien ça peut le kumu na yo moko père na biso abi si ayebi wana Mesko bozolo ngwa pona nini toza na concert na Olympia wana po oui papa biso makambo Olympia te biso toza na besoin de ala au moins vieux beaucoup les wana sera bimisa ga la apie biso tonga to bo matras ça équipe na la rango yo wana va vieux beaucoup ndene wana imtala asala kinango et après beaucoup tina vol et comme moi ba rivalité na katia vol non na katia disciples na katia bisi nano chauffeur anda kumba biso biso tina aéroport amundele. OK. Azongi na kati ya hôtel wana 3 fois. Ayebisi vieux beaucoup en tout cas, il faut to connaître déjà. Vieux beaucoup la 5e mois minute. To sololi. Ayesu pour la 2e fois. Il y a 3e fois les razeurs. Vieux beaucoup moi calé sur to continue la bis. To vandi. Nga vandi boye, bendo vandia. Vieux beaucoup la voix na ngambo wana. Na kati ya bis asili ka yosa. Yakala bala baluba ba kito ki bala bike. Yo sali ki ndokite yo. Yonde avec sa bendo. OK. Yonde au BBC baleki na mutema yo. Neto kiti na bis na se vieux beaucoup la cola bendo bato ba panza o bendo cola vieux beaucoup. Lokuta. Vieux beaucoup nda cola bendo. Mais derrière na kati bis bobo kana ba jeton bino na lambio. Rien du tout. Kimia vieux beaucoup la za wana. Yo sala ba babilo ko ndele. OK. Muto lo bazate to kei, neka to kiti. Bah moi fait beaucoup là dans d'autres bendo à coller à dire petit on sort la paquille là on y a boski là on tangi ma sauce moi j'étais là témoin oculaire. OK. Après qu'on quitter quelle était la réaction il y a Bendo son mais on a dit ah papa ngana salini ngana salini réalité yango est en face siko to zonga boy to zonga mabo pamba to ko zula mbongo na kini siko ngana salini ya mabe bango mo basiliki na ndenge na bango ngana lobini ngana ntotsike mutute muta siliki na ndenge naye to alaki na manager na mo kata camerounais ya papa wem nden ba ona lambio nde baye lambio zaki na fashi wana wi ache nani vieux beaucoup bendo mupanzi ba kaboli ba tibi nde to kei vieux beaucoup la zone biso kei na aéroport to vieux avion ti Nairobi Nairobi parce que photo ça la 2 jours photo c'est la vol na biso Kenya Airways Kinshasa. To sali peut 2 jours après tu veux koya na biso. Ne to yé, to leki na télé to lobele biso to longwe. Bino bolongwe maman Bendo son abi d'ailleurs toute nouvelle écriture wana ngant et la combo na ngai. To ke na nouvelle écriture na biso. Wana nda sala mabe. Na sala mabe. Mais bino bo conseiller qui était pourquoi? Ya yo yebi mutu wana te. Est-ce que votre nyoso ko conseil? Ah teti hein. Ya yebi nyoso, professeur qui connaît tout le beleni. Et bino boké na nouvelle écriture. Tu veux que ça la nouvelle écriture de l'an 2000. Siko papa Mbatikali a changé en combo comme nouvelle écrite. Même combo mais batia na langue mususu. Écrite on a en espagnol te. Et dans la écriture. OK. Et tant ko boké na nouvelle écriture. Beaucoup type studio. Jusqu'à ce que papa Mbaya oboto la bino guitare. Oboto la rama guitare. Yo andoki, il solo wana. J'ai beaucoup de moto. Parce que Bob Maswa perd son âme, les a Gilles Maswa. A outil Paris, aïe uniquement dans le studio Bobongo pour avoir une image dans biso. A foutre les là. A qui n'a pas image dans poto, vieux beaucoup là qui sont. A bengi Gilles Maswa. On va départir la biso Bob. Na Bob a comme fiti la gaille. A dit oh, fiti a vient de nini. Ngana producteur na Lukambong. Ba petit na gaz. Na vu image na bango na teka vieux beaucoup la parvenant aux ongisa mbongo image on est bimate leto tikali wana bendo na ba comportement na ye bato bande ko soutenir biso ba bwaki biso
Kofi atindaki bato baluka biso. Nga na boyaki na nga Rama na Christian bakenda quartier latin. Ngai bato Kinkeser ba yo zwanga. Siko tokoma wana, siko eloko esekisanga kaka. Boke na nouvelle écriture na bino. Dans jour ka papa Wemba yaki ayeboto la Ramazani guitare na studio. Ben oui. Aigle Royal Kolozala. C'est vrai. Est-ce que na yanga nyango? Veut dire papa Wemba ya pendant la studio kwa kota Ramazani pesa guitare na nganga na sombela kiyo. Après ça, na malembe ya yeti. Après ça. Quoi? Et c'est à partir ya wana que nouvelle écriture ekufaki. Tu continues na biso. OK. Tu continues. Après ekokufa. Au bateau bana ko soutenir biso ba boaki biso. Oh, donc via qui a diabolisé. Ouais, bano so la vie beaucoup mais ba boka bino pourquoi ni ça là qui ba boka. Quand na uti ko lobelo ni kana répéter plusieurs fois. Bendo amankaki bango respect. OK. Pour na bango de banda oloba. En tout cas, ba soutenir biso soute. Ah OK, batiki na bino batiki bino. Mais ni ne ça là qui boka bwana na bendo. Nous faut comprendre te ba Christian na nzenzena Rama ba déjà quartier latin. Siko nga ba yoko zonga na Victoria. Na vanda. OK, c'est la vie c'est kufa ba to soutenir bazate. Na vanda la ni. Na ke Victoria un mois mbala mo mikili Zenith Olympia. OK, to surtout kaka boye yo ke Victoria bendo son ake quartier latin. Non, on zongi sima bendo akenda ko se moko te tilelo ayo ke poto kaka awa ndenge fali amemi. Akenda quartier latin te na momana. Quartier latin ezalaka avant to ana viva bendo azoka suspension. OK. Wana tozana na makambo na zo biso yango te wana avant akendaka mais alongwaka zonga ne viva. Yo kokende pas King Kester et pourtant na battant na King Kester na papa Wemba banaka koyoka na na bango te bango bazaki peza yana leki ba pire. Yo critiquer fait beaucoup parce que Kester ali. To critiquer Kester parce qu'il fait beaucoup là ali. Au Vanganda. Wansiko papa Wemba aolinga beta Zenith. Il paraît que Kofi Olomide na King Kester bakenda sko otonga papa Wemba pas producteur. Ben c'est que toi na makambuté Zenith tu ane ressources na ba moment na ndeyo ozaki pa King Kester te. King Kester ko tena makambo te. Yeko tanda ko lela o déclarer que ba kunda beta na béton armé. Jour to beta Zenith na Kester Kofi ayakati. Ayaki tina loge benza bo. C'est rana bazai ba pire. Ba Kofi na Kester ezaki na ngwa boye. Pour Kester azaki na nganzi na ye. Ayaki na ba colère na ye ba makambo mo eleka ya kala déjà. OK. Ah. Siko ayeme mwana mayo abeti ba Zenith na ba Olympia biso to omona abengisa ngati siko komi na tour na ngai aya osani ba membre to abia te amata te ko benga ekutu te tika ebongo bana ba boxer King Kester et ba boxer gi Kofi amata pété amata te akenda ina epe kutu déjà. OK. Mais tant ce que boki bobeti Zenith Olympia ngana Kester ay contrat 2 ans. Ah ils a un contrat. Ouais. Sur papier, vraiment. Tout verbal. Non, il y a sur papier, tout ça, il 2 ans. Donc, quand on a sur la salle de Victoria, on a ouvert na poto. OK. Ah, on a qui na Victoria, on a salle même pas 4 mois. OK. Ouais. Mais tant qu'on prend dans ici, na kangi bisika na ngai. Mais pourquoi tu as na poto te? Ah, maman. Nga poto na voyage nga boko, so nga na kotikala na orchestre. O ba kimaka ba toroti, ba yuma. Nga yuma te. Nazo kenango peso siko ya wakalate. OK. Ngaza yumate. Poto bo utotie la biso makelele a poto bana viva. Tozo kende ti lelo bo. Mais eloko ekale album. Na biso producteur na biso ya gitiawa. Comme on a José Pinto. Bino bato mité mabe bo kene bo diaboliser so iboko. Na l'indicier déjà na kombo na yesu. Un clin d'œil spécial à toi, Eric. Les barons, les grands barons, hein, Babi Mambweza Kuna, Eric le baron. Moi, je suis moto aliaka dollar et la latte. Trésor Baki. Viens à Bisso, mais la colo mas combo wana. Ouais, à 555. Ça m'échappe. Non, combo ne yo, et bien, on t'a mon olobo. Alors, il est tika. Non, échappé en fait. Voilà. Après, boye kolongwa na tango ozongi na yo mambo Kester et tout, olongwe Victoria. Les aki contrat contre ici. Comment on a renouvelé le contrat? Nazui moi si na bana.
toke na biso Afrique du Sud. Mais beaucoup Afrique du Sud. Mais comment en Afrique du Sud? Mais en réalité Afrique du Sud des années pour na yoka qui comprend miya qui écoute qui Afrique du Sud à côté na libala tchabandou à côté. N'importe quoi. N'importe quoi. Nga kota libala te nga taki na musala nga na osala o esala ke na somba instrument na na Kinshasa. Ah, musique yoka qui ando sala na sécurité za ki bendo son pour pas kenda Afrique du Sud. Oyebi yango me kokotsa na munoko la ngate. Oyebi yango tika songi songi. Mais on a mututo ayebi yango, mututo ayebi yango bendo sala sécurité en Afrique du Sud, mututo ayebi yango, eza ko bomba te. Oui, bien sûr. Et une fois yaki kutu kotala. Bando samsani na Afrique du Sud. Musique, nga na compagnie papa même en Afrique du Sud na orchestre na Afrique du Sud. Bendo ayebi kotala papa wemba na hôtel. Basolo a commis mon papa nga na keipo fona kende boulot. J'ai beaucoup la bêtise car. Alors bisou papa, ah si la yoki boulot ngoni. J'ai beaucoup l'oreille d'ailleurs ça sécurité. Abi, aïe boulot ngoni, y'a des boulot na yo. Après fani nie donc et ça qui fait beaucoup colère. Na combo ça na déjà ben dans son ça la sécurité en Afrique du Sud. Et Simbateti moko ya ba Congolais. Afrique du Sud. Moi viens ça passe hein. Ouais, ayebi mais Goliath ils ont au moins 0. Goliath ils ont le roi Mickey. Ayebi si Kolo esika wana, Kolo campagne wana. Ayebi si que moni muto sa sécurité a mis ça munene na Congo la gise ba image. Abi mais non. Il y a que ça boité à Matisi Bendo, à chez superviseur ba PC na car. OK. Il y a aucun de collègues à place tout ba sécurité bango bazo sala misala à contrôler ka. Ba Matisa qui est moins grave. Siko yo yebisa biso non ba activité nini obande ko sala kuna. Musique kaka ngana sana banda na botama na sala musa musute. OK. Moi je suis né chanteur. OK. C'est un don inné. Na yembela ngoko tunzembo na après Jansi. Deuxième chanson na ngaki Kusi Kusa. Kusi Kusa dans la latin. Ni bien ni mal. OK. Voilà ma réponse on a opé sa père na musa na sa père na na banga ke. Là on négligé chic. OK. Nicolas musique. Oh biso bana lemba, chic ezaki na makila. O lemba ngo baby ba vena ba ko titre. Vous comprenez? Vraiment. Il y a le don inné est un don exploité. Ça te que le roi Yosan fumu beaucoup. Pour père nanga zalaki fumu beaucoup hein. Motangi munene. On a botami na famille intellectuelle, maman intellectuelle, papa intellectuel. Si on bâtit ça la musique n'a pété. OK. Vous êtes ça musique pendant les vacances. Ça n'était pas facile. Pendant les vacances, ce qui classe c'est Zongi Nakati. C'est ça. OK. OK. Afrique du Sud au salaire 10 ans hein. Non, j'ai fait 4 ans en Afrique du Sud. OK. Nazalaki na Cape Town. Mais maman bana nangana bana bazaki na Jobour. Parce que ngana okaki obando betaka ba interprétation. Non, orchestre on ezali ka ba interprétation. Interprétation c'est trop dire. Pour interprétation bana obeta ba orchestre nyonso bana betaka ba nzembo nanga na ya biso ya viva c'est tout. Et interprétation. OK. Donc pour nous équipe ya viva na vive qui ezoni. Viva, nazaka toujours viva. Oh la musique à 100%, moi na papa Wemba Lenkourou. Et to surtout kara Wemba moko kitaki nozongi viva la musique à papa Wemba zo présenter na concert moi. Allo bara anglais. Ah otala gango ah yo penzo yebi olandaka penza. Abi akoma kutu koloba anglais wana Verkis personnel na mwana na ye autaki Londres. J'ai beaucoup la tchenga squad épreuve na loba anglais na mwana Verkis. OK. Na bengi pe na beti English ba kota suka na bi I gonna sing one song for you. Je veux que la bignon so lobby na yo ki te meya suka lobby roye manze momo pona e na kosi ba tu bagangi et la qui vrai dans le bagi bongo. OK. C'était ça. Ah. Nasir famille Lukusa ba Olanda biso Olivier Lukusa de Montréal na Bruno Lukusa Olivier Lukusa oki marambu pompon miyaki alobi est-ce que kosi biso te boy wana ezalaki barepa suka avant vie beaucoup là que de okufa. OK. Na masimanimba na kasavu bwana. Beta pe ba anglais na podium moi papa Wemba zo sepela bozo yo anglais. English ça. Mais na na bana kuna ba anglophone. Ba yebi lingala te. Français kutuka moko ya mwasi ya mekaka muke makokane pe karate. Bango anglais. Moko na uto so na tongo ya na bango liboso. A betinga momoko na ngamo na koti na lingala.
ngai mwana na nga naza papa kosala basheo te. Ok. Nayoki te makambo lobi. Ye lokola mwa lingala ya kotengama ameki papa dedi na lobby donc balingala moko elemba. Vraiment. Vraiment. Et boye ko vanda na papa wemba tia eko kena liwa mais voyage oyo akenda kokufa na okenda te pourquoi? Ngala kuta contrat ezaki déjà signé. Mais vieux beaucoup l'air à suivre malaise dans la kepoto ABC directeur na biso yé pa kufa BGB sala personnel. Alors bi pour pas peso passeport au China liste à cause ngate photo kenai. Directeur a négligé na. OK. L'air vieux beaucoup la zonga Gaza et Mabe à Silikaka. Et après la mort de Papa Wemba, Oeko pesa tosha fulakanda guitare basse nao. Pas après la mort, guitare tosha betela. Papa Wemba tia kufi guitare basse ya suka. O ba betela eza yanga. Na récupérer ngo na nango. Récupérer. Mais on dit que la été capo danini po ya onde causa ba problème ebele. Yanga ngo ko na tikende. Mais muninga kanga mina on sait ka moni installé bien. Est-ce que d'après yo, soko pesi muninga na yo neti Gucci na yo lingi yango trop. Après abo kozongisa yo kabeli ete yazalaki na guitare basse na ye mais ebebaki olia ke nango ndaku ndenga kendaka nango atiki yango place ba bombaka ba baffle. OK. Alors muta ko isi yango yebana te. Jour ba misi ba baffle ba misi guitare ne abeta bo ezo simba te ebeta te. Heureusement basse mo ya 4 fils ezalaki o ya doubler na beta nango. Avion au cas répété nango mais ya message obeta mingi na 5 filles. OK. Si on a na peine 2 guitares basses. Moko ya 4 filles na 5 filles. Loka yebi ke na zaka na betela ili. Oh, ute na Afrique du Sud. Ba nga ya na ba instrument. OK. Ah bon deni nga neti kuta fukama. Nga bité na opesa yo. Lobi na nango rep. Lobi pe na rep na nango. Apesi. Nande nga kende nango voyage. Obeti ba concert kuna bozongi. Ata moi $1 ya pamba ata moi bière apesa ngati. Bolo wa yo pesa oidaki na guitare. Na sengi epete na lobby na sens kake moi na mayo edenga merci quoi na ba na sens wana. OK. Est-ce que guitare ça ba luwanga na priana et la guitare chère na louer na nga yete mais quand même na reconnaissance na signe ya reconnaissance. Neti nga so na place na zelo kwa mutu la kena na fait musale na zonga. Il faut na kanisa. Ah j'en suis pas vous dit moi na maman Ariette nga peso na vu micro na ona ke na scène na musala pour na kanisa. Mais oui au scène na mikolo et puis les rayekin avait na ngote na répétition. OK. Guitare na nga na omo na ngote mende ni yozo ya bo habité na sa musamo na studio na ona tika ko poser na vidéo rep na ke mbamo na studio na tigeli 1 mois et a raté comme 2e mois na silikiti. OK. Avant d'ici ba membre abi na ina silika nga comelion olege na silika bo solo na tosha na guitare nde jour aye nango a répéter vidéo a poser ngo ga likolo ya baffle nga vandaki na solo na Pacheco merci na ramu kidi mi ya guitare no ngwana ti abi merci au pesa nga ngo tosha o senga même pas merci à pamba o tiango wana o kotia même na kacha us na ngote sangle et ubungisi sangle au balataka au cha guitare vous pouvez faire ta guitare non wana la tindiga garde dans la week-end les autres guitares à côté ça on a uswana banda wana le quoi il y a un chef d'orchestre ba répertoire dans ngali ko betango te. OK. Na bisi bato bureau salon rancune quoi salon pour na ngana zo guitare na ngate nga biyo yesu ti nati ke lo guitare na ngana so mbongo ebele yo nani d'abord okabarate nali atambongo no te menga oliaka et puis yé orchestre ciment biso to betaki ba chanson ozalaki te comme na ba audace moko yo so ba tshaka kutu chef d'orchestre la Papa Wemba po biso to longwaki biso to zana yo ko sa chef d'orchestre malobo zolo ba pe o epelisa na valaka danger nga so tumboli nga pendo sentir 6600 volts o yo kango penda na silike na ye na kangisi pe nemi na lobisaka te na nde pe na yo kite na nga
Si ko quitter na yo eza ba tiraillement nande ça que quitter to za ki na problème na c'est na ba to bureau maman maman na biso ko tsena makama te wana mère ko tsaka batu ya bureau ba na ko se comporter mabe na biso likopa na batosha. OK bien bon si c'est comme ça tout tika to ta fait beaucoup évoluer bango wana ba ça album ata na terrasse mo muke na yo kango. Mais si les lots bazala na besoin na yo na vivre la musique. Bazala bien na besoin comprendre Miyagi. Non faut tirer. Raison na nini? Na raison na lo toi na ba na vivre. Tu dois pérenniser papa et na ba na vivre. OK. Ah ouais. Ah. Na biso ngana mo bali. Ngai. Et les lots sont réconciliation et salami na tosha beaucoup qui po sanga na lisu. Non, tosha c'est mon frère. A comprendre qui mal mais si to bongi ça. Nade ya mère ya vient na biso stino mubi na limité to sola ki na to cha bien. OK. To bongi ça na biso. OK. Eza famille, bo swani, bo bendani. Vraiment eza famille. Mais pour na libérer tout comme bendo son mais les lope ba vent et mais na bendo pe to sola. Bo solo là. Mais ne to zaki pas président Fachi. To sola ki na bendo boy. To vendre ki table moko vie marai papa Chanda. Ngai bendo Pacheco. OK. Nandenge Facha bengi biso apesi biso mbote a motu na biso ba question to so la ki na bendo bien Fachi ku tu question le boso tu nanga a bisi kabi fona tshaka président Fachi alobi asiminga no boko boabi pompo bo bongisi na bendo na yepa yebike le kati abi ngala ndaka bino na tala kabino ngabi oui problème ezate président na kambo eza bien. Ah OK. 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 Na bendo to sola na biso do bongisa. Ah d'accord. Les lots peut moni ba vent y a ba visa fallu pour pas azuli bendo son visa Sampaio et les autres. Yo attend que moi na vu la musique à idéologie à papa wemba omoni ondeni eza ko kitisa viva la musique eza ko kwesa molokai to na yoki batu ba lobby ke Sampaio afingisi Victoria bendo afingisi vivre la musique. Fallait azo présenter ba on aéroport le roi bana mike pourtant bango ba ba yana yi. Ngana bi congolais lukaka ke sika ya mabe. Mais botala nanu ya munene ya bien sali. Kolongola bendo kolongola Sampaio komema bango na poto. Est-ce que vele kwa muke? Bo betele no maboko sali bien. Mais bino bolandi kaka ya muke wana. Oh, bah donc on a yo ko présenter ba bongo eza ya mukie mais munene eza ko mema bango. Ya motu yende ameni bango na poto. Mais oh batu bazo tombola ba fingi. Eza ki nango humiliation tende batu bazo. Ba fingi bendo ba fingi na humiliation na nini yem ta mema bango. Donc on s'en est na bango walingi. Ndenga lingi te asala ki nyama be polo ba sa ndenga lingi. Tendo lobi wana ba. Oza motu asongi songi. Non non. Jenny chancé. Pompo miyake. Po yo pozo c'est la visa. Eza azilo visa te. Ngana senga ki était wana pire petit na ngai na senga ki était so na senga ki nga pesa attendez nga na poto na so na bisi fali na na besoin 5 ans na au salango au tinda bato ba salia ah oza penza sûr oh mais quand on senga tout à soyeya na bengeka en pleine émission comme ça la caméra et bisaye na besoin visa to zela to mona ngo ah la musique te obi wana petit na te mais to solango na couche bongo ya boy soki na posa nango na salango. Mais malheureusement, on a un po. Ngazo ke na États-Unis d'Amérique. Ah, bogangela ebiso. Nazo sauté. Bogangela ebiso Europe. Ah, token d'Europe, to mais na yebisio album nde kale. Producteur na biso ya kiti yawa. OK. Ba pusi yango eza peteke elongwe. Coopération les kaka. Mais à condition album est mananu sur les marchés. Tu qui présenter ni ngona biso bana vivre na poto. OK. Il faut album ebima. Est-ce que vous comprenez? OK. C'est ça. C'est ça la vérité. Bienvenue Mangani, l'Autrichien des valeurs. Moi, on a vu Vatongo. Je te salue. Bienvenue Mangani. L'Autrichien des valeurs. L'Autrichien. Voilà. Pompo Miyake, Toko Mnepso Koshite. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir n'a pas à Pompo Miyake? Ah, Botumbi Studio. Totumbi, to eziki. Batala bandoki baza batindeli bino kaki ya musika nda Silezika ingénieur azaki na kati alinga na fika oh na fait bisa ki somote
Il fallait que tu vas bien gâter ma chaîne ou filmer ma émission, ma filmer. Non, est-ce qu'il y a Nabutu? Nabutu, ma DV. Bon, Lucas peut quoi battre ni Tumbi studio. Album musique. Bon, biso de banqueter. Ngakuna salaki kuna. Biso to yinga sangola tongo. OK. Nga salaki kuna te. Si on peut enquêter, tu n'as que ça nini kuna pona yeba ke oboye boye. Vraiment. Mais Nzamba za bolingo te reprendre comme il peut déjà presque à la fin. OK, bon ba contrat, non moi bobeta ba concert bana vivre pourquoi? Si. Tobetaka. Tobetaka mais tellement tobetaka ba par-ci par-là tobetaka te que il y a place monde tu dans la jolie na bandale. OK, yango ezoye bana vraiment. Mais chaque mercredi tu dans une des trois. Na répétition. Ba vacancier tout bozoya ce bolingo bona bana vivre. Boya na une des trois na Kasavubu croisement enseignement Gambela. Non, bagarde ba na porte wana mais n'importe qui a côté raté. OK. Ba côté sera ba responsable. Yo koti kolia na ko meneza na kati kuna. Koti kokote za na gratuit au foot et l'autre. OK. Bana viva. Biso. OK, un message na bato bazolanda biso et puis ba salutation na ba fan nyonso ya Pompon Miyaki. Ba fan na biso, boze la disque na biso. Wana nazo promettre bino. Boza la désuite, bomona obi titre phare et album na biso. Balash. Est-ce que vous avez bien? Titre phare et album na biso. De so tali même affiche na biso mona to simbi ba balé. To simbi ba balé donc to yeko balayer o nyoso za ya salité o nyoso musique ya pamba pamba. To zongisa sko musique na valeur na yango. Musique ya koloko yemba bêtise te ya kofinga batute musique propre. Nde biso to yeko zongisa. Boza la décide be pona banga na bandi na Sony Richie de Switzerland. Coco ya Japon Fukushima, papa français papa plus. Sony Richie ya yango. Na Paris na moni masalanga Chabalokwa. Sans oublier le vice Mayembe. Na Londres na moni ba masalanga mibale Gauthier Wasenga, les sponsors et Billy Star Chimba Mabila. Yabino yango wana. Na Kinshasa na zomo na vie na Georges Kochi. Coup de gaz bourgeois de Montfleury. Et je salue Lick Lukasi. Mobile ya maman Jetou maman na biso o ya avocate. Na bosani TV na champi ilaka. Depa ekada. Moto ya mbongo wale kilemba mobima na mbongo. Na bosani te Chako Kuburi masa na ngai. Shido Lwabeya na pressing na biso. Place bilamba na ngai suka maka. Merci. Ba eux na pe cité beau comprendre. Balasima bokozwa. Merci Pompon Miyaki. Merci. Très heureuse. Jenny. Yozalana yo lelo na plateau Oya Congo. Ah ouais. Voilà. Je souhaite joyeux anniversaire à mon bébé, notre bébé Dinovi Makengo, le bébé de papa Imak Makengo. Voilà. Sans oublier, pardon. Il faut y aller à chaque fois. Bon, à l'obéla qui a mouké kaka. To salara be émission, to salara awa. Obi kombo langoti. Non. Mbandaka. Flat Hotel Mbandaka. OK. Kolo nango azalaka na Lyon. Place il fallait outi ko beta. Ah, Engambe ya Mputu. OK. Donc place oyo to salara be émission eza isika na ye. OK. Na pesi yo bambote ya to. Engambe ya Mputu. Engambe ya Mputu na Lyon. Bambote yango wana. Les boss Eugène Lukunde na Canada, boss Eugène bambote na yo ebele na moni bongo Orisungu gouverneur ya Tchangu balobi Bundes ne tombera jamais Orisungu Platini Tayaye El Mitiro yo vraiment ya tongo ya palais Enoch Binta journaliste d'investigation hein Enoch ozomona na été trop de silence de ta part Binta batnyo sobolingaka Jenny Masanka Queen de la presse ngape na lingi bino mingi en attendant la prochaine émission portez-vous bien.
L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.